tango Marie Misamba banoyemba salelanga bika mwatato yo oh yeso yo papa e ayebi bika mwa oyo banoko senga pa nzamba salela ye sikoyo amoni ke ora bomba yango nze mango kat na ye moko habité na yemba yango mutu o akozana moment ya problème ya place o ngana kome esunga ye ezana mutu moko alobi nanga c'était mbaga fokeba ningo donné satana bo baninga na tête ba sepe na honte foko longola masumu o ezokangama na yo omoni lisumu o liko tika yo te lisumu o liko kangama no mi ça l'est fort babelo kono so bandaka na 0 pe koma na 10 banda na 0 omona nzamba ko tshao loboko akotshao apui aba mosa mwana nga oyo nalo baka na bana basite même bana bibale o bazala ba vieux na kipede kibondoki kimasumu ko maltraiter bana basi pour à travers bino ko maltraiter bino bana basi mobali bali bo maltraiter bana basi ndi bana basi musu bazo yina bino bana mibali ozomona neti nga na tika kina nga yango mais e ko manga makasi pona nini pourtant on a ko zo zemi na nga mwana nga bisato mobali ayo sala nga ba aventure kanda wana bagi mibali bavanda kuna ndenge ya lobi ke no na yebi na mumi wana yanga bikasi ayebi na mumi pona zalaka na yeti obi ba repasa ndenge zalaka pour comprendre ngote nga na répondre ki onde na bongo na sens a bongo kasi na zalaki na yeti o mo ndenge boy na boy na salaki nga na yeti pour aloba ke non attends comment mona moi ça na biso comprendre nga siko na fongola ngosko mulai pour comprendre donc loba on a sens wana amema polo nanga kuna ya lobi na miso prophète amema ki polo nanga pasala nga mabete luka na zaki mobulu pour kaka nazala ye na tomber à mourir na moi si mususu te pour avant ye moi si musumu dagi na ndako na ko ça la différence na ngote parce que je suis l'enfant de Dieu o tourner ko sala oui ezala ki bien na misu na biso boy mais na misu na nzambe ezala ki malamu te parce que ko yotala bolumbu ya moninga no mwasi pendant 5 heures ou 4 heures ou 3 heures du temps bo vandi bo soso la bo sala nyonso c'est déjà péché toujours ngana mwasi matoyoka balobaka bato basala copie ya ozala lele bana ba kisi yango itinda balinga ba fi pona bazo ba chance ta ba est-ce que yo zala ki ya kisi to zala ka sentiment ozarana oui bazana raison ba cosité ya ba kisi ezali po azwa mamakambuti mais nga sikoyo yanga utana bale yo ibanga na za na vini nga na ebi pena one batutu ba lesbienne merci obando ya pana ngana Joël non yo na Joël bébé ki na ki lesbienne kasi siko nga ya na yo na tiki na nga siko muto ka motema passeport na nini na ke no sala ngo base par rapport à quoi bana basi ni sozo mona ba osala ba émission soko moni muto aleki na émission sala émission mona mwasi a fingi nga ba n'importe quoi donc yebaka ki no azaki ex na ngai oza tout ya 7e bagarre votre sœur Mireille donc nzamba bendiye alongoli nesika oyo azalaki ya bosoto ki bondoki alongoli ngai donc tant pe tant ko kapé ya bino nzamba kolongola bino kaka donc wapi bokozwa Amiral Chamala na émission na ye info perso e ko la kisa moto na moto effort akosala pona culture ya mboka social pe lisolo oyo moto na moto asalaka pe abundalaka awande pa ibalobelaka pe promotion d'artiste ko salema avec Amiral Chamala mobali ya kitoko ya propre otali bote ya mobali omeli mai okumisi nzambe na mama solingi bez awate Amiral Chamala mosana ye kitoko lokola mwana mayele oyo akendaka classe na mbongo ya Minerval ya tata pe mama lelo akosala lelango honneur ya mboka mobimba Namira ba voisin. Voilà, mesdames et messieurs, culture d'excellence au rendez-vous. Bienvenue dans votre émission Info Perso. Comme je le dis souvent, cette émission-là, c'est ce culturel qui est là pour recevoir nos artistes, musiciens en général, nos artistes et comédiens, ou nos confrères, nos concerts, papa d'actualité. Mesdames et messieurs, dans cette émission d'aujourd'hui, j'ai encore le réel plaisir de recevoir cet artiste. Parmi des artistes et comédiens, bon, ça la fierté, elle est parmi au nom des 7e bagarre ou
partout. Cet artiste, comment à ça la rôle Oyo et CPL Sakabatou de partout. Aujourd'hui, on va essayer de parler avec elle dans notre manière. Voilà. Restez connectés sur votre chaîne Congo Victoria parce qu'aujourd'hui, on va vraiment parler avec elle. Merci à toute l'équipe qui contrôle cette émission, notre équipe qui travaille vraiment au four et au moulin. Merci à vous, Guissolo, toujours l'excellence du travail. Merci aussi à vous, et le prof Moïse, qui contrôler vraiment la machine à montage. Merci, Moussala Guitoro, toujours. Merci à tous mes partenaires qui me soutiennent de partout. Là, je vois partenaire officiel de cette émission, Beni Yoka, Autozédia. Les seules agences sont à la achat de voiture na Canada, na Dubaï. Contactez Messie Beni Yoka, vous a représenté na Kin pour la achat de voiture partout dans le monde. Merci à vous, mon vieux Odilon Mampouya, boutique exemple à suivre. Bon séjour à vous. À Kinshasa, mon vieux, tout ça, la ranette, merci à moi, collègue, t-shirt. On est vraiment ensemble, mon vieux. Merci aussi à vous, archevêque le Bobo, Zéro Fénian, Amoni, Ombana Chako, Bakolo Mouvement. Merci à vous, Yannick Kani, l'industriel, Kenny West, garçon de la ville, Ronsard Massamba, partenaire officiel de cette émission qui me suit depuis Boston. Merci à vous et Varis Abdallah. À bientôt, retour à Kinshasa. Mesdames et messieurs, je dois recevoir pour vous cette grande dame, au nom de 7e Bakar. Cet artiste le baraba verte elle est là mieux placée. Je suis d'accord avec moi au fond la biso. On va essayer de parler avec cette grande dame artiste. Bonjour 7e. Bonjour, merci. Nangolo Nzambe savoir. Ça fait longtemps. Nazen. Voilà, mesdames et messieurs, tous en a 7e bagarre. On a fait des efforts pour rater moi trop, mais cette fois-ci, tous les chances parce que le basta, bazala na maman me c'est bon travail, bon musala. Oui, musala les autres qui bien Angola Nzambe. Kolbate que nous zunga na passe. Na solo la ki na ok na za tete mutu likolo pour na za na moi na hôpital. Voilà. On a bien na pas soigné occupé. Voilà, pour ngai sigu ndabengi ngai na yambaka na ngai mais na kenda susté place mutu abenginga pour na kutana ki deya na kumu kwa makasi donc likolo ki uza na sécurité moni awa iza lupango ya famille donc ma beso ngoya donc mutu nyonso amona donc voilà moi so Jeannette c'est un bébé so bien maman gentil wana c'est ma grande sœur donc Jeannette et tout samba na ela effort yena commissaire camarade nanga quoi donc voilà. Merci. 7e bagarre, tout ça, nous sommes en train de jouer des artistes, papa, Kadjombo, et les gens qui nous suivent de partout, babi, absence, nabino, artistes, comédiens, et ça là qui montre trop, c'est comme si les artistes et comédiens, bon négligés, artistes Kadjombo, parce qu'à côté de la politique, il y a mon unanimité, tout les années. Oui, merci pour la parole. Papa Kadjombo, tango à Koufaki, Naïbaki. Mais tant que qui n'est pas quitté parce que le programme est là qui est un peu bouleversé. On a abandonné un groupe parce que moi-même je ne me sentais pas bien. Donc on a un groupe qui est un jour samedi, jour. Donc on a un jour différent. Donc du coup on a qui est un bakundi. Bauti ko kunda. On a kamwa oh. Bani on s'est être dans un bango pe en contact. Babi c'était OK matanga. Ya papa ok nga bina yebi kutu ke bakundi le londo na yebite talaka un grand homme comme papa Kadjombo au sur place aux alaki to bien en terre moi bina mort na comment dirais-je na morgue ba monoka mbala moko olati bien ono sapé ale ok na baki kunda mutu ale yo ye non yango na préféré ka na vanda na ndako mene yoka ki passer vraiment ça la nga passe pour na salaki te na matanga ya papa donc voilà mais parce que les mots là qui te baninga on peut belé basala qui on tenu to me rosolo na image na yo au représenter baninga no artiste moi absence ya artiste belé comédien ba quitter est-ce que ça parce que à côté qui dans monde la politique tu ça parce que bon négligé qui vient non wana ndit ko na éviter parce que chacun a ebelo on ba no ça na moment wana donc par exemple nga lobi on ba no ça là donc ba msus na éviter so ba no ça là nini voilà. C'est un bagarre tous en nom toi tu bête de partout bébé comment ces derniers temps ben monsieur tous les cailloux ben monsieur bando ça là oyo ba te belé ba c'est na o ba te belé pe ba mon loko là zo ça la baisse to ba te belé ba mon loko zo créer parce que quand vous faites le baisse bozora moi ba te belé ba ka ba so ngabilo si longtemps ba so ngabilo mambo monsieur tout ça là au sali ba témoignage ba te belé ba so ngana ba tout ce ka sali mambo na ba mission le moi monsieur ba c'est là na de te ba benga ka baisse mambo tout ça ba témoignage que au bien au le mombo ya bien wana ceux qui au sali base wana so bio sala base wana simbi batebele ba sepla na muso sali bitu mba mo soutenir ba futa kana ngo batu
Ah, tu n'as bon, on est là, on sait ce qui est bien fonctionné sur mon oh, n'importe quoi, chérie. Yo ebingati. O ebingai. Voilà. Tu vanda na yo. O yebimaka na ngai mingi. Voilà. Ah. On a fait vraiment question nanga. Tant on sala be mission ozo loba ke oui osara lesbienne otika ou landi nzambe parce que nzambe atali so mambo 5 ozo ngana ki bo mwasi o bato belé banda o mono loko miso ba komata ozo ba fanti ozo kotiza na ozo kosa batu est-ce que ça vrai ton nzambe pena toucher motema na o landa nzela yo ibanga na za na na vini pena na ebi pena o ne batu ba lesbienne merci o bando pa na ngana Joël non yo na Joël bébé qui na ki lesbienne kasi siko nga ya na yo na tiki na nga ho siko muto ko motema passeport na nini na ke no sala ngo base par rapport à quoi vie ya mutu ko étaler vie na yo boy libanda boy ko loba ki na vie oyo na tiki yango nga zo comprendre te na bato o bazo ka motema passe c'est le ben mission bana basi ni sozo mona ba osala ba émission so moni mutu aleki na émission sala émission mona mwasi a fingi nga ba n'importe quoi donc yebaka ki no azaki ex na ngai. Vous comprenez? C'est ce qu'on passe. Passe, voilà, c'est ça les passes. Ah, nini, à côté de ça, boy, na boy. Donc, quand on a nos bases, on aussi sur les réseaux sociaux, na YouTube. On a comprendre, on a répondre à ex na ngai en tout cas, na équipe pour changer na bango, bon na bango donc voilà. Hein. Ils ont tout partout. Ils ont tout. Il y a 7e bagarre votre sœur Mireille. Donc, nzamba bendié à longole nesika oyo azala ki abosoto ki bondoki. Alongoli ngai donc tant pétant ko kapé abino nzamba ko longola bino kaka donc voilà c'est ce mais ko so moi si makana va partir de mission tu veux parler quelque chose au lobai que au comment na niveau au bala moi si metant au bala moi si na famille ba sonné les kendini pour na ba yamba pena ke bébé yo moi si au bala moi na bonga moi si pe bandi ma pendele ka on a c'était passé comment oui moi si a convaincu ki famille na a convaincu ki pour déjà tu na amoureux tu za na famille na ba na fanatique nanga famille na ba linga na ba na fanatique à part kutu ya Kibo Kilo, bazarana nous fanatique non il y a star. Vous comprenez? Donc ma mère a bon petit maman qui moi na bon ah ça na fille mi balle, vous me coûter ça na moi c'est pour oser imiter. Pour oser imiter. Oser imiter. Mais ngamo otana ko mona que la fille azoko là Nathalie Boy tout ça de 7 ans et azwazemi 8 ans azwatazemi ngana beaucoup. C'est encore expliquer un sentiment au bonheur entre les filles na londi mais garçon différence dans les années nako ça la différence nangote parce que je suis l'enfant de Dieu o tourner ko ça la oui ezala ki bien na misu na biso boy mais na misu na nzambe ezala ki malamuté parce que ko tala bolumbu ya moninga no mwasi pendant 5 heures ou 4 ou 3 heures du temps bo vandi bo soso la bo ça la nyonso c'est déjà péché au moni biso basi tozaka badia bulu omoni ntango Adam na Eve na mdaliaka mbuma mwana mwasi mdaliaka mbuma ti donc Satan avandaki déjà na kati na biso donc Eve et Adam ayaki ne kaka koya mwasi azwi mbuma apesi ye donc yamba lobaka bolumbu ya mwasi ezalaka soni mpona ya komona yango siko ngai na vandi temps ebele na basi ya sorte na sorte pour nazaka mobulu mobulu kasi oyebit nangi mobulu ti ngai za sona basi ba bundela nga mona ka prince kasavu be kangami ba chauffeur ndenge zabo ba chauffeur ebele ki sasa bazolo balanga toujours mais na landu na réseaux sociaux mais mais na yeba kaka un jour okotika ngo. Donc, on se montre quelque part, on se sent les chauffeurs à nos CP là. À CP li, abimé. Abimé, na yeba ki kaka. Que un jour, au tike loko yo. Na landio na YouTube, ma tade banga, nandimate, c'était un bagarre bongwani. Na ota ne basi mère, ozo banga ite. Basi ba no bagarre, baso bunde le côté, ya prince kasavu bukuna na gambela. Chez yo, azo expliquer nga pe pa na place na zala kala. Namoma mama nomna bitumba basi na ngoko abi mais nzamba mystique mais na somelo nini ko melata ngabi non merci le côté merci beaucoup abi te mais melata mai na nga mère mana matina mutuka na ye mwana mai 500 francs mère melata mai na nga mère na hôtel ningi ba momino bazo ya so babundi donc tout le monde ba chauffeur ba sepeli pour changer
bato ya quartier bakomi kopesa yo mbote bamama quartier bazali kopesa mbote te mpona bana na bango lelo yo nakomi kokota mpe nakoti mpe na mapanga mutu navandi bo mami rey mami mama azobenga yo oh chéri ezalaka te na lopango bandeko na nga oyo nazali mpona kota awa na ya awa lopango baporte tala baporte ndenge eza bafille bapianga mbote te mpona bana na bango otomona bango soki na ye lopango ekawuki bana basi baza susu te kwani babike no diable moko aye akoti mpona bano kobikisa te nga na bano bikisa te yo moko olinga nga te nga nazaki ndenge nini na bano domini ndenge nini soki na otalo mingi obaloki na tali yo yo moko senti mange moto aotalaka nga akomi mal à l'aise zangisa bino mbali bozalaka bongo te kasi nga mpe nazalaka bongo te jonki donc ata so na vandi na bar na obenda shimoko moko ata so na vandi boye voilà omoni yo moto oyebi ngai lebaka na bango so na sina mati lokolo na nga bien whisky sky na nga evandi wana de moi mosala na sepe no kaka namoni kaka ke tailo vanda misère kovanda natalika bacouleur na lingaka wana ya chocolat frappant wana donc so natalika bona ko esili ozonga bona na yo omona yo mo mako mobeta batour obiki c'était un bagarre lulinga fort alors tant que c'était un bagarre lulinga fort wana place ngana kama ma chérie nzamba sali bien mi batela ngana kenda na monga mingi kozaza pena mingi mi balite po obebisa nzoto nawo mbembe babebisa nzoto po ezaka bongo ti trop sexe ezaka mabe so na kini bongo ka bazoni mona nga téléphone ma basiko na WhatsApp ezate okomela nga texto tout ça tezia na bipe yo abipe au numéro na yo kitoko so na bingi o déranger tata bo na papa oraimo na mbalité on mbalité c'est bon mais faut en profiter mbala maman na peso conseil na beta na peso conseil na côté sa dossier te vous amo sito faut en mobali moto za charge na yo moto so kipaka na yo na yo ki o menga journée te ka lelo na pourquoi na po on a bengi te na tali na moni ke na posa bengo na bengi te yo mona yo moko ti 19 20 na bengi o ba yo bengi te ma chérie est-ce que influence sur ça star ya ngona pene ndoko kanga oui na bando kanga en plus ko ba pe ko solo la nga na jonki na flic te ba masala nga ba epela isambo o chichi Georgine ba benga nga flic jonki ba bige no muto do yo ka tamso o sa eloko mo boy bosola ngai na otaloka yo kanti ya vani ma oponi te na muno zoba na muno bolole yo kanti na osa makambo hayebi yango tita ndinga vandi siko na fanda siko na tala ande mo tanga bia ita muto azo nga penza on lingeli babolo na lingeli pe kitoko esimba pe esimbi pe si toujours ngana mo sima to yoka balobaka bato basala copie ya ozala lele bana bakisi yango tinda balinga ba fi pona bazwa ba chance tabango est-ce que yo ezalaki ya kisi to ezalaki ka sentiment ozarana oui bazana raison ba cosité ya bakisi ezali po azwa mamakambuti menga sikoyo yanga utana bale nga na bano beta bale na ki sportif na bano beta bale karaté na mona ba master ba oninga basi nga pe na zuma chérie na nga pe moko wana ya bandinga nika nzinga nga pe na zuma chérie na vivre na bango bongo pa ekotiti ekoti na vani nango na kolisi yango na kenango ozomo na obengo bozo boya te mo basko na tele imakamsu zandinge mobali alinga ngai te na biso mobali mo otango ntango o jonke uno lobani ndenge ni azobanga talaka nazaki bien na corps no pena ki bo mwasi ezana nzoto chérie auta pena boy papa ba na nga kutu na bota na yimo surtout vani vma boy na beta chimbogi na beta bien do yimo ofena mwasi mabanga nga azobanga pena mota auta banga bi do azo tango yisanga ta jetem te on a appris que moi ça les gars bengue chérie ça va personne malula na mulimuni pe mana kimia moi na bengue bena chérie bien na jona bien oyo kana te inazana ngai comment te au père père toko OK on est avant sola ni mo sa sola ati ngabna sola ni bonalo mabe na bota mabona change raté na raboui yo na change ndenge ni tendance douceur wana eza
mais kosoane na kokate po ayandenge na biso ne sto pas ata pona bongo te biso ne sto za bongo so tata grande sœur nga maman Esther Touba de la vie maman pasteur au mona apé kaboui akaboui donc zandenge na biso bande ko nga mi baliza la base to za kaboui donc tu auras la même voix donc jamais na ko changer voix na et comment so nini rien. C'est un bagarre, mais le haut aussi, parce que les serviteurs de Dieu n'a prochain qui ont connecté. Là, na sécurité, oui, na comment on a, et le go ça là qui na comment, donc na comment excité na qui lesbienne, na pour na on le bique il y a bakisi, et nga suko za qui a bakiste, nga sentiment na nga tant meminga, ni na école na ngota na kol na côté na théâtre. Na partir président na nga desko yo alinga qui te na za lesbienne. Vous rappelez ce président? Le président de Rivika Roger, paix à son âme. Donc, il y a un comment qui se fait que c'est pas nous qui s'en font à linga pour nous bomba moi les douceaux ana. Taba moi appelle Joe aïe na répétition. Nga ba na moi Joe aïe femme paille. Moi aïe. Na balancer te bazar na balancer on dit. Joe venu na femme avant nous ana. OK nanani. Donc moi baleki ya kimikolo mama osu o cousine nga ngeli na nzele na manzele. Cousine. Ça bongo. To ko sa bon. Oh cousine, moi maman leki na biso. C'est un serviteur de Moura proche que ton Nzambe ka Saint. Oui, oui. Na comme ko bongwana na mai ko bongwana à partir ma kamekome ko komela ngai. Na ndenge ni quand je filmais nazo mela masanga makasi nazo mona masanga. Même si non mela masanga na mela mona tant comme na ngoza te. Au mona na mona tant sous na sutra bo mpese na kati. Na bo kimule. Comment on si mukolo ba mère double na pesi beli bisuko suka gambela gambela to no so aller fort o mo so na kutige lo na kati o mo nyoko to sa ta témoignage na mais moi que ça témoignage pour to yakine sika moko yimo rebi makamu yimo bina to zaki to kotanga ba comme na bango te pour ça la bien te voilà yimo rebi kirine sto yo yebi ba fini sto bazo wanga na ngawana yo yebi bango o bano mo na ba base bayoni bele ba fani wana station gambela na so mais yo mo tar niveau ni ba wanga la bangonga boulot voilà que ça lekela ngano forme boulot mais non so non dans la caméra oh elekela yo lekela ngatu ka témoigner ce qu'il a fait na micro na caméra bonde to ça no pena bonde na mon onse ngana no talo pena ba massa na chumo na talo émission ba fanti on va faire le gars maintenant sur la mais na micro voilà moi était mutu ça moi c'était ba wanga luka bonga bi oh monsieur normal fa wanga na yesu ba wanga na kai aliana bonga mais na bomba wanga ne bonga so wanga nga mabeza et makambuti donc voilà et c'est ça tu pourtant on va mettre double changer ba couper sous PC na ba na kutu na changer sous coutu na momela na force parce que on kende na force na nini na voilà oh ndenge mo kaka na panzu to mère double sanga bi mère double bar na ba mpese comme ko na kata masanga tout ça bona mère double to beba na kutu na mobile na oh wana be fe bunyo avant kufa wana fe bunyo la zana comment na pas moi le kolobo ya comment pas mal kolo kufa ki okena na matanga na ite okena ka nde vie bunyo la obe ngabite c'était mo bino ba client na ngai fo zonga awa to ngabite bopo na ngande masanga bien malili po ba mpese ndezo za kata masanga bozo chelanga ba mpese na kata masanga oza deuxième fois na meli nzoka nzambe azopekisa ngai eloko wana mais mo ngana comprendre exact yimo rebine na banoko nyata cigarette merci rebine na nyata cigarette parce que ngana ngina hypocrite te na bono mela ngana balabala boye partout voilà mo mela ngana balabala bisika na lingi po mdo pekisa ngati yo yebinga inzambe na ngai mais na ko talake na mela cigarette milinga ngamoko mukonzi ya milinga na jera kango sura melisi na mela dia babo ngabino na zui 1000 francs wana paquet ezaki na 900 francs paquet ya cigarette wana na manomela na zui 1000 francs 500 mibale na pesi mwana ngami bale Kevin Kadilu kaka M grand basketteur na pesi zaka na tongo na monsieur Kevin kendo somela ngai cigarette oyela ngai mwana zui mbongo mbali boso na tinda mwana zui mbongo mwana koksi 11 ans mwana zui mbongo
akasomeli nga cigarette ntango elinga paquet ngai natandako akoti atina misa oh qui t'a envoyé non mais alors c'était toi ngabi c'était moi alors oyo pesa ngelo na maboko yo ke tchango na table moi na lobi na ngai mami tu es ma maman je te respecte mais ba cigarette na ko tinda nga société vraiment cheyo ngabi oh donc ndenge ne melaka ba diamba nga ba na oyo donc c'est pesa bango te oh na zua diamba na zua na cigarette na mela yango te na fongola paquet wana te ezaka ba 8h boy na zua yango na bimi nango skona te mon terrasse na pesa wana na boaka nyonso na pandi nyonso na binzambe soki kaka ngai vi na ngai ezalaki kaka mpona cigarette yo moko yoki ndenge mwana ngai mobali ndenge alobisa nasali déclaration moko boye naturellement na binzambe nayoka posa nango te mpo nazalaka namela mai na meli namela nalia boye natiata suka na monoko na meli navanda ta moke boye nakende toilette na meli na binzambe nasali déclaration nazwi nabwaki na mai wana kena na nga église ka normal na kota na nga penza te na profondeur te nazwi ka na bwaki yango na panzi yango na bwaki oh bato na lupango batela bi oh 7e problème nini ngabité comment na lelo na cigarette ventir de bachanga bango nyonso tu 5 ans yango tika oyo pela lobaka nalinga koyoka makambo ya 7e baga 7e mystique 7e sabe loko na tika on a tika parce que na yebiye tant on a tika cigarette pela ndimate tant on a tika dia mbepela ndimate na peteka bonga bisi ayina poko na ngoboy eh bano fana ina muno mela cigarette te ngabe ona na tika ki yo tika na seiga ngabe ngana tika na tina mututi yebo domine ngate na tiki nanga esili na tika pe pa na komo kika na masanga malemba après une semaine quand on avant subo na bi na masanga pe na tina ma société 5 ans ngo na mela su ni whisky ni masanga na kufite na ngombe na ba mai soupe la lina meli na ngatu bi na meli sucré bien un mois bogas na moni ke moi stress mke linga boy na jeta musu moi 20 na meli na mela masanga bo na mela société ko tika sona kilesi nego tika sona kilesi bien parce que les bien tika sona tika dans on concentrer ce que moi na comme ce que concentration ngabité na sana moi na fona tika ba buzo ba musu mke donc moi na batalinga tal net vai na donc fona tika ba bêtise ndé na ko fanda na moi c'est on a venu ce que na moi bien là chérie na yo pe na yo jo oh madame na ngai madame de la maison so type moi simbingo te bo pesi obinzambe vraiment toka moi so ta ngai bien na moi site ke mobile pina pa aso taille babige ouf manzele manzele na pesi mbote bisika zali et bien ngata yimoko ezaki difficile pour nae mais alinga mobali abi na bongo malgré tout cela kinganko ayaka kanyi biloka nde siko na comme kovanda tant na zuma te pas prophète nanga bo prophète nanga nde mutu abanda siko ko bananga mingi abi so na yebo yango mona bato omoni mutu so yeka na yepa musai na pas prophète no be pasteur na yo nzambe pasteur na yo pa mbolangai na ye nego zo prophétie na yo nani ko babani témoin na été prophétie na yo a prophétiser pour na yo bona bo ta la prophétie ça bien mais ba prophétie musu ba kosa abiso ba flatter au kaka mais aux a problème sérieux voilà ngana côté la bureau prophète Condé Paulo Dominique je le salue là où il est avec sa femme maman Safala na biso na lela papa baninga depuis na chopo na temps na 4 mois na maman na ngai tina ni na ko maman bimbaboy na lela na bimina lela ayeko yebisa ngai omoni tina na memaka mwasi na nga wana na pas prophète po yonde na obetelo lisolongo po fi wana amemaka elamba na nga polo na nga mo bayelaka nga boye pas général de fao na pese ba mbote bela tindelaka ngai na Kenya et pas ya nani ya ndeko na nga théâtre comme nani Batista mutayela nga tanga kendaka Kenya babilo ga elanga parce que polo wana na lelaka polo wana fort siko ba mema polo wana epanganga na luka polo na mona ole bunga na ndako na luka polo na mona polo te po na ngaki to en plus nazo tuna ye
Non, tout n'est pas chéri. Pour nous, on a linga, on a la tarana, on a monté. On a pris le Luka qui a bébé, on a tout ça. En tout cas, ça est fort. Pense à bloc à banana. Au talent, on a bien. Mon gros sogola qui a entamé son rose, on va tirer bien banana. Ok, bébé. Non, on n'a pas boyer. On a monté rien. Et ça, ça a kimia. Ça ne va pas. Ah, mais ma polo n'a pas na selemba kuna boum. Et pas maman wana. Ah, mais ma polo n'a pas kuna. Il y a le but. Na mise au prophète amema ki polo na nga pasa la nga mabete luka na zaki mobulu pour ka na zala ye na tomber amoureux na moi si mususu te pour avant ye moi si musumu dagi na ndako moi si musumu dagi na ndako bon moi sona ye ne mdagi na ofunda nga na parquet to na osama na parquet pour na akomana ki na zaki mobulu makasi to kina na parquet matete sambisanga so ke otuni kamana nga na parquet matete ba oyebisa yo na samba na parquet matete moi sona no ofunda nga. Donc malheureusement basam ça na lesbienneté donc na babimisa ba nini on a té donc place bakata makambo nyonso tout donc nde ayekoluba tala kaka ba anebeli ayekoluba ngo libosa prophète pona nini prophète insista ki abi sala tout il faut na kata bino lien na mwana mwasi wana lien fe kata na lokola yo lingi lisusu te o témoigner liboso bana na nzambe alors faut même mwana mwasi wana. Ne maman na moi soana kala minute awa en 2021 au kaka na kinae pas prophète ateyi atalisi aibisi moninga lokola tiki yo pesa nini tika maman pesa fando ya baga bisuki otika na hote mais tika setembaga azala libre alinga mobali parce que boza basi boza mibali tenza matindi bino basi. Pour maman na gangela maman na zana autorité pardon maman bani ko loba bibi parce que toko boye bani doki bozo fana bozo tala na bozo sonité bozo bandoki bokenelo la terre bino directement sur mon li felo na vandi kakanga nzambe non sabila ka bondi na tiki makambo dono ke kali felo on se motema na loba yango. Papa lobi o sali bien ndingo boye nae to sala ba prière na biso to landela ba prière na biso ndi mwana mwasi ayiko dévoiler abi ke non amema polo oyo ngana luka kamba le bele na bia te ya ata pona bongo te na linga kana ngoyo kakate yo mtuzaki na ndakuti na linga kana ngayo mesiko yo nini asengi eskise asengi bolimbisi te kozonga wana tanga zongi nde sikoyo bandeko ne babike en tout cas oyebi mutu no yomo kabisi mutu na abisi bandeko na bi mami azonga suvi yote mami abongwani alobi loba moko na ndeko na ye abi to na perdre mami yongo le connaît dérange ngati lelo a perdre nga ndeni abi na perdre mami. Il fallait pas na perdre. Donc c'est ngabito perdre nga ité. Tout ça na biso. So nga hôtel nga oyena yo. Mais tellement que nenga zo babilo ko na babi mutabata malekyo na maele. Donc diabulu batia ke mbala mo bazongela ke pour la deuxième fois. Yo ba nini ke non to kabwana biso mais a commande ko nga leki na ngai. Satana kazo bazoba. Hôtel ga yemo serpent. Oyako ayako kosa nani Eve asalaka nini avant daya ayakati apesi mbuma yo kanti serpent akendaka te abatamaka te akotaka na kati ya mwasi aza kandoki mwasi aza serpent mwasi aza na facilité kosala mutu mabe mwasi ayokelaka mutu mabe te mona te ndoki ya mwasi akakandami pour nini yemo ko basi biso basi tozaka ba diable en personne ozomona yango foko yeba nzambe foko longola mipepe ya satana oyo ezolanda yo foko longola masumu oyo ezokangama na yo omoni lisumu oyo lingi kotika yo te lisumu oyo lingi kokangama nomi ça l'est fort babeli oko nyonso bandaka na 0 mpo ekóma na 10 banda na 0 omona nzambe akotya loboko akotya apui aba mwana nga oyo nalobaka na bana basi te même bana mibali oyo bazala bavio na kipede kibondoki kimasumu ko maltraiter bana basi
pour à travers bino commentateur bino bana basi mobali mibali bo maltraiter bana basi ndi bana basi musu bazo yina bino bana mibali ozomona neti nga na tika kina nga yango mais eka koma nga makasi pona nini po tango na yeko zo zemi na nga mwana nga bisatu mobali ayo kusala nga ba aventure kanda wana bagi mibali bavanda kuna na continuer chemin nanga vous comprenez ngai donc voilà donc mibali zalaka pe malamu na mwasi pour mwasi pe se retrouver sentir hein cause mwasi lokole lokote ozo mwasi mut parce que on a gagné nzela olula ki olubaki ne je t'aime tant olubaki ne je t'aime mwana eza na monokote eza na motema au vandi matin quand il au senti que j'avais aimé quelqu'un linga mwasi na yo kulula ya moninga te po bi sacrifice ni wa salité pour le mwasi na ya comme bongo yo kuma master nanga na sana vrenzele yo posa na vrenzele mais ozo ba ndenge ni ko salela été yo posa na vrenzele ozo na mama na bord na parler mais on comprend ndenge ozo ba ndenge na salela été tala mwasi na miso mi bale na mino otage ya na lisu moko tali na miso mi bale vante liboso na yo yemo otabo mwasi na o chailo ni na nzoto ni te mwasi na ngala chivete esenga fona na olula ka momi na chaka bakabelo po olula libanda te olati oche yango che kabelo na mona ka momi na taka talon makasi momi na mpe fa taka talon chérie talon bébé na ko ka talon penate akomo lugele sko ya moyen po alongo la complexe ya talon bisika mwasi muso ala taka muso ala taka talon na tout ok na bino bien très bien. Donc longola mwasi na yo complexe wana mwasi za tika venga na télévision mon esprit na ye bo vane bota TV mais mwasi azolo ba makamsu na télévision nakata motema na ye ata TV na yo mais azolo ba moi mwasi na ota na théâtre moi mwasi na ota na film mwasi na ota na émission boy na nani na journal boy mobali nga ko sala nga boy te akom nzambe opesa nga mbala boy pona nini yo za mobali malamu pona ye mais ozo comprendre le côté bongisa mwasi na yo aza mwindu sombele mafuta basi ya mwindu chocolat sa poso na ye yo moko vana hotel luli mwindu mwasi na bike mwasi nga na vrai mwindu okomo betela ngotolo il y a beaucoup de gens baye bakate o mona mutu musa bike na lingaka mobali pona pasi na lingaka mwasi kati kana lingaka po na longolaka choka momi wana te direct au sala na vie ngwana na lingaki mwana mwasi na po mwana mwasi na balaka alingaka mobali mususu akenda ne voyage bosa nanga yango na linga momi wana na chana pale mais ozana bolingo na ete bolingo neza côté mususu to sala effort ko kima makambo wana tango kabona muto bike muto no tombaka amoureux na ou amoureuse na ye soki na boko kisi une semaine te yanga bakana bana mibali soki ozana mwasi na yo bie copine na yo bo swani na ye ube to kangena mobali be kangena mwasi copine na kangena mobali na mwasi be copine kangena mobali so biko lingaka ye alors ko zo ba décision makasi te ko sala pe une semaine te na mona ka été te satana zarisé o ba e pamba mais aussi le temps qu'on lingaka ne ye o souffrir pour tam suppose wai tam susu alingi mutu tam na coïncidence na influence moko na faiblesse moko boye faiblesse tam se uteke pa na yoka mobali atali babika mbana ngasa na makoki te boye na boye na lingaka mutu wana po abimana yete mais na linge kaka po tam so pesa mbongo wana na sunga mobali na ngai ale yo kutie na biskade wana bu petu wana ndumba tia menzo na sala ko na yo for mommy na kangai na jowana o kangai na jowana otuni mwasi note pourquoi sala ki bongo na kangai na jomo boité ko bimisa mwasi no mobulu te moins sérieux te joie van ça et tout na mon cœur mon dialogue ni ne sala ki olinga papa wana okoyoka vérité ni ne senga ki olinga garçon parce que biso na biso ba jeune parce que yo za jeune zo lukate mais jeune wana zo luka atali boy baguna ngeza ka ba jeune na sa ko boy na ninga jeune pas soutenir nga pona soutenir mobile na ngai moi ça comment kaide ni na yo bien te yango mobile faut ça la que fort ata moi ça soutenir yo mais faut ça la que fort au moins mibali mswazara mon na sala ki ming pona moi sinaye misale ya susté na comprendre ka mibali wana alors biso basi auto comment ko chawa si mibali wana ba poids mibali wana ba kuma ba sense na biso te okopo tangu ye voilà tangu ye abane ko sala azoka au moi sinaye il faisait tout pour toi
ao lesa yo ao kipe ndaku alors yo nzambe apesi yo mwa occasion wana bike non nzambe azaka ndenge ta musa apesi na mpo otala mbala ko mbonga yeko boni mzo abo tanga bana ovana wa kingani okom ko sala rappel mais tanga bana fana kingani wana mais il t'aimait toujours toi parce que yo na mutazaki na ndako mama mobala tondaka te tolobaka yango ceux qui battent yo na première position zala wana bon bébé ça vient na hote bébé ça nzela na hote o bébé ça venir na hote zala wana nga maman na biso papa na biso maman na biso vraiment zali manqué oh quand on ba mike oh maman biso to mela mutulito ikuna akati mutulito boza mère pena na masho maman na biso pena chiyo intumba pe à son âme soda oh yepinza yem demande so ba betinga na classe ayoko bundisa DD école que tu ne connais que nga na villageuse que tu na lisanga biso bazo longola biso na classe préfère longola biso na classe parce que nga na école au moins na ke na année moko na tambo na 3 écoles tata ya kosaka na otaka na tete moi babisanga papa kwantu wana kufa papa kwantu wana bata bana nyonso tete mwana bike bawa na poto tama papa kwantu bagangi papa kwantu na muna makamba papa mama na biso mama sa no yena nzita fufu na école mwana ngai ofuka mise na moi yo mto kosombele ki soka beli bitumba papa kwantu so azaki mukie papa na bagi matata makambu mabele na papa wana punition omoni ao akochomisa bibo akododi so chéri tika ngubako akododi so awadodi sa 10 awa 10 awa swaka okosi mosiba omona na siko intero monsa le terreau ezate oza maboko zolenga ba betongo mama tika chéri wana ngana bimi na classe na kebeta bale ba pesa punition récréation to kene récré to kene so continuer bale so to zonga na classe to zonga te pata bonga na zonga 16h na taki jupe mais na komi na couper jupe na ngana simbo nga wana nganzambi merci yesu amalam tala yesu aza bien yesu alongoli nga na poto tango Marie misaba wana oyemba salelanga bika mwatato yo oh yesu yo papa ayebi bika mwa oyo yaba noko senga pa nzamba salela ye sikoyo amoni ke oka bomba yango nzembo ngo kati na ye moko habite na yemba yango mutu oyo akozala na moment ya problème ya place oyo nga na kome esunga ye eza na mutu moko alobi na nga c'était mbaga fokeba ndenge donné c'est satan na boy baninga na tête basepe na honte belé nga na remarquer belé na so ya wana kolia na yo komela na yo réunion na bino ba réunion neti babengisa réunion lelo na kete pour ni ko éviter ba problème. Voilà, mesdames et messieurs, allez-y comprendre, nous sommes là avec Septième Bagage. J'espère que vous savez comment cet artiste a joué na ba question sur tous posé. Septième Bagage tout son nom quand mon nabinois qui les aime. Ah bon, Sœur Mireille, voilà, et remis ça avec le temps. Ma Mireille. Le lot tout à l'heure monsieur au salaire tu sais tu as cité le nom de Kissinjora Oyo. Olbaki aza ndekona oboye bani ba kati ba secret ya célèbre mission abi atikala ko mono te na vie personnelle ba yebi na ndenge ya télé mais ko mono na boye ngana mono na ye ce que yimo me ko classer pourquoi on a ce qu'on appelle le sola 7e baga lokola yo mona biso na yesili alors rien à voir boye ka rien à voir babi bato ba banga te bato ba banga est-ce que le ndenge sko ko songi non 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 il y a au moins merci au moins les Cameroun n'engagent au Salema témoignage n'anga na sala yango kala 6 mois passés déjà 7 mois passés et les qui on a sala qui na HD Vision tant on la dit ça y est alobi makambo yo ba fia tete bolingana bango na bango boy na boy na ba voilà et ko la musa témoignage nangai nde sali guerre o bon vraiment sikoyo na lobi bongo pona nini donc oyo ngana oyo ye alobaki atali yango te ye alobaki taba tunie motuna oyebi ki c'était bagarre bongwani asutuki na sana cheta salaki oh bato batalaki yango bayebi na geste na sali akamo makasi tant na tala ngona seka makasi
Oh. Ah bon wani? Ah oui, oh. Na yebiet. Yé muta banega yebinga. Mais yomo leki so wanga ninga. Ah na yebi oh. Émission na yebi ko. Abane ko vivre na mombo na bandali wana tangi na komba momé batu momé tabana na ye abota. Momé na benga kinga sala ke bien te kitoko te. Ngat na yebeta bala kuta travailler tango pa na tangi kombo nde alobi ke ah ngabite mutu no ngamba ke kombo na zayo. Ayebita. Prénom. Non nga bakota ka mire ba ebele. Bakota ka Sylvie za ebele. Naomi baza ebele. Ba Steffi baza ebele ba Nelisa Manula baza ebele. Nde sikoyo na ko leka na émission ya Saratola. Na émission ya Saratola tant Saratola lobi na nga boyi. Ndenga na répondre Sarah. Oyo ba blonde ezala nga oh vraiment kasi nazala ki na eti. Nga na jonkit. Nga binazala ki na en au moins que na sala ki ne makamuska sto kushaka na base sika moko. Donc na lobi ko wana ndebe ça qui passe. Nga na lobi ngo na ndenge ke na ndenge ya lobi ke non na yebi na mumi wana. Ya nga bi kasi. Ayebi nga na mumi pour na zalaka na yeti. Obi ba repasa ndenge zalaka. Pour comprendre ngo te nga na répondre ki on na bongo. Na sens a bongo. Kasi na zalaki na yeti. Au moins que boy na sala ki ngo na yeti. Pour alobaki non attends comment mon moi ça va tu comprendre nga si on a formulé on se comme là pour comprendre dans le bac on a sens wana voilà. Voilà, merci beaucoup. J'espère que vous comprenez comment l'idée à Maman Mireille Ndenge à l'obagi par rapport au dossier qui s'en joue à 20 jours pour ne pas créer encore de polémiques parce que les a dossiers où il est déjà un peu passé longtemps. Maman Mireille, toi j'étais non en Ndenge à Moussala Nzambe. Est-ce que tu peux aller au commun prier ou pour n'aime sous bateau ou va continuer comme ça Moussala ou barre Jonathan église ou comme ça pour n'aller dans Nzela Nzambe. Nzela Nzambe zati Rolanda c'était baga biska sambela nga za pas prophète qu'on de Paulo Dominique na liloba. Donc mutu azal place monte mané ko tout aye que non nga na sambela na église boy nga na sambela na église boy akena église na ye mais atika kandi masumu ayambaka Yesu atika mabe omoni biso moko to kangaka ba mapambo na biso pona nini yo zo ya pa musana nzambe zo pesa musana nzambe travail à côté la quoi je na rapona yo asala ka bo si longtemps yo moko zo tika mabe te yo le barage na sana pasteur na ngala ndela nga ba prière alors toi tu ne changes pas pourquoi banda bando la ndelo ba prière tika mabe ozo sala o comprendre que non baba na so la ndelo ba prière te makamuni ba no fonga maka yango dans les vides et aussi on a sous prière te tika kaka mabe mabe ngoza nini o yo moko vendo teli boke non o na sala za mabe o tiki yango ngata na zoki décision wana papa so balanga tika mabe o yo sala na vani nga mabe ninga na sala o ngamna ko musambela mabe no e ko mo déranger ngai ah mabe ninga na sala na vana pena na zo ine di tana kata chambre na vani nga papa lo bana toujours na tika mabe ah na longola zemité na vie na ngai ah na tika vie église bien mais pourquoi papa bana nga na tika mabe na témoigner na église na miso bato pourquoi papa bana na tika mabe nga bien avant on a témoigné nga bien na tika nde oyo na salaka mabende yango wana nazolango décision mbala moko ici so bato pese 5 mois o ngam na sali 5 ans yo pe nga 5 mois yo pe nga 5 mois nga na sali 5 ans le bato pese 20 ans muto azonga kana buzoba muto yo asala ambiance te vite nga na sali vinyonso na sali vi na banyango mwana mukie na sabino 16 ans na bainda ba marolinga yana mibenga ka jonki au flic soda mobali ko bala ngai bike na bali soda pour nous soutenir na nyonso. Vous comprenez? Merci. Pour chuter avec vous dans la situation où le oscosa maman vie qui vous moment de vous sentir différence dans ndenge vous allez. Etika ni suzunga na maboko ngambuti ake kosola muke mami asa muke mami ngabi mais tant que zalaka na mwana mosa ya tika moko ngaba ndo kipenga tete zaka mama je foulé masala sala ngana ngi mamba classe mama nini boye so nangana ke classe bote toi pas toi yote ngati ngam na bota out madongo ah misiko ikoma ah ke na ngabi sikana so lingi mama na yetiko bowi mama na yetiko bowi esala nga bien mwana nga mwasi Nelisa Malula mwana nga liboso na pesi ba mote bele bisika zali ma fille adorable préférée
Donc, mes enfants, n'adora bango, n'a préféré bango nyonso. Donc, à l'anniversaire, azalina ba camarade ba bien, maman a bien témoigné, maman a bien témoigné. L'anniversaire, mon ingani mo boy, abi vous en a bien tout ça appel vidéo, a une joyeux anniversaire. Et ça l'a bien. Atika là j'aime go ça là on. Choqué na ban, on t'a tché allez. Ça on a tabanga ba bien vidéo ni nango sus. Na yambi. Na yimbi na tumbo li bango na to seki donc na seki si bango makasi donc et ça là nga sengo. Moi na ba camarade na bas bango na ndakuti. Wabiki maman ko lokotela nga camarade nga moko. Mais le talent ndenge batoni na ndako. Na bene pe matoyi nga ma chérie. Okozana ba ami mais okozana intime moko. Obo partager na ba secret. Okozana ba camarade debeli. Mais moi si bino ba camarade basa ba basa batonga mboka te. Nga biko sana 12 amis ndi baso boy 13 belé boy non. Oh non, c'est mes collègues, ngabi tes collègues, oui na boité mais faut kozana lisu lokola maman na yo. Ça va aventure te maman na yoki azana mo ngani bayaka yakawana na pesa ba on peut conseil basi itoko na pesa ba on peut conseil na bima na ngai botambola ozomo je m'excuse nazola que ça bango nzela ya nzambe voilà. Dernière question de curiosité pour toi chiter makambo oyo, est-ce que le na ndongo komi maman na ninga papa na moi mbeto, est-ce que déjà sikoyo ozongi ndesko maman pour botama maman pour bima ozongi siko na ndenge sikoyo ya kibu maman kibu moi sindo zongi boy siko na papa na mbeto moi ozo s'adapter comment na vie wana quand toi sexe question na ngeza la dia doit comprendre autour na maman na question na musala penda siko pour ngana ba no expliquer na bonga mana ya moi question ba tu benat grand ça mana Christelle Bola vraie femme d'affaires depuis Paris à la biso maman va ne ba no expliquer ngasko na bona ba no expliquer te nenge siko zela ale ne te so comprendre question na comprendre kitoko makasi mon chéri siko na bana ko expliquer siko yo omoni ndenge na zongeli moi sibo ngai na papa na normal ngai na papa na sala na ko personne réponse oh chéri sois sérieux non c'est question mon na bi giso la question ndenge na maramto so la normalité c'est normal ben non ba ta biso ba commentaire ko ya otala émission non pour s'adapter na yango et ça qui facilite tu es na zéro puis comment na question bien question ça même mérité na sujet na et maintenant 0 pour comment on a 10 comment on a 10 hein voilà merci beaucoup c'est pour la candé na zo batima mbala ngusu bindi ba komi chéri te kolinga te mais ba komi ba mo nga pe chéri ndenge nini bébé oza bien ma bébé c'est ba oh ni ta mazo ya boy pande ko nga c'était okangi fula to quoi vonzele to kama photo ko ngabité kama photo ni on publier nga aseka ah mère non quand photo publier ndenge nini ngabité na blague ya ka to kanga mi photo abi ko kama mabisi nga bo na teleka na boyo répondre mère o mi bomba qui est na teleka ngabi chaque chose à son temps. Voilà. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Allez-y comprendre, c'est elle l'artiste. C'est un bagarre au bébé de partout, mais je mérite tout ça parce que c'est pas facile. Il y a bien comme notre message en combo. Dernière question, va chuter avec vous, frère Nayo, président Caleb Azana Poison. Babi, vous les artistes, vous les ateliers au Poison, ils ont frappé. Azadana Baki, ça se met là un mot par rapport. Il y a Sango qui artiste Caleb battu les Poisons. Oui, puis que on a eu quelqu'un qui a salé avec un bien té. Na ebité ba intention ni tozaka nango ya kochela baninga ba poison ya kolika osala moninga mabe aussi longtemps mo so vendre ozo bakinga pe na kokufa un jour yo kanti kocheli Caleb poison pour akufa yo ndo kotika la seko na mokili éternellement en plus pe oya pe na mata akokufa te na kombo na Yesu amen akokufa te Dieu merci lokola batimbeli yango avant akokufa te yo muto osali ocheli poison ba ke bo okufa kana yo ndo kokufa na poison pour zalakate quelque soit problème na mutu benga mutu vane sola na ye yango mon telanga ikiri nde basalinga ba réunion makes basalinga na ba théâtre keno nga ba bengi nga na mutu benga salinga pet abisete baga yoka mambalo wa pona yo bazo lisusu na banzonzi nte siko natanga ni kombo na yo na porta ndako no na yete na beta koko pana lo babona bona boite yo mutu banoko boya ta mususu sete baga pusa na pemene poza ki les bien. Les gens qui ont été c'était bagarre comme bien. Au comme les films. Vraiment. Batu nioso oyo. Muso monika mutu oyo.
azolo blaka makamanga yozang sa kimia yeba ka otala ki ana perdre mobile kitoko nazala ki nae ba ex na ngai yo no senga bango bolimbisi batika ngape na zonga lokola bango ba bénéficier ki mingi ngana na zunga na bano bénéficier te oh bilengwa bono yoka ngape na yoka na bano buna bande kona mibali troli ko na bino yoka bilengwa te botika ngape na botika ngana pe mananga na vivre na qui trop regardez trop na bunna baninga nga ba chérie nga opta super nga za pe mobile nanga ah boni mzo boyeko oh 5 ans c'est trop sur 16 ans on raté bilingue 16 ans wapi 5 ans na bandi depuis et année no avec les combien d'années na bandi depuis calculé depuis na 16 ans ti na komi maman mbimba boy donc babilengezo ya ikatani babilengezo ezo katana tika raté peine na raté on récupérer hein non récupérons pas nani yo pesos pas ce qui nzamba nabi nzamba ko pesa mais pour l'instant non siko tout ça concentré na mama nzambe amen. Merci beaucoup, on va chercher avec vous Neni Mastano Zena. Oh ma chérie, Zena la guerrière, les éblés. Tunayo pene. Tunanga, ogido gang tunanga penza. Dona ndinga fo pena mutunanga. Soda. Suka ya bakule. Donc so yaza na sima. Yaza liboso abike. C'était bagaza na sima. Chemise à pembe. Ah, nzambe kamana ngaya na oya. Zoya. Nazoya poto. Abilanga bagarre yaka nokiko yaka obiganda loba ara kwa weranson bagarre pembe mosa zanga likwanda zanga tâche azanga nduta ta niveau la guerrière oh moi c'est à moto moi c'est à moto Landé Nazolandete nga nazo kende okutane kunyona bikola nebo kende nga na kende États-Unis yaza na France mais to okutana kaka il faut obligatoire il faut okutana. Merci beaucoup mesdames et messieurs, tout commence bien fini bien, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Artiste to chiteno ponelo ba programme na yo ba dédicace na yo, on va chuter avec vous. Oui, un programme dans un groupe toujours, dans toujours dans l'hôtel La Fleur, dans Boussou Jano 120, on répète chaque lundi, mercredi, de 9h à 13h, on a un hôtel La Fleur, dans Boussou Jano 120 direction, Sayo Birmanie, on a pas la Yemoko honorable Justin Dédé, donc on a un gérant Freddy, voilà, Bossani était dans le parti qui bang les multiplicateurs Bic Rouge, donc vient en Claude, n'a pas ce Molifa. Claude Molifa na peso mbote belé en direct de Beni Aza Awazola na hôtel La Fleur na peso Pentumbawani ba mbote belé ba vena nga nyonso ba master nga ba vena nga ina beka ba master ba vena nga ba master ba uti Beni bazana Kisasa awa ba bon séjour na bino donc direct bike tous ensemble donc on a wapi bokozo Amiral Chamala na émission na ye Info Perso e ko la kisa moto na moto effort akosala pona culture ya mboka social pe lisolo oyo moto na moto asalaka pe abundalaka awande epai balobelaka pe promotion d'artiste ko salema avec Amiral Chamala mobali ya kitoko ya propre otali bote ya mobali omeli mai okumisi nzambe na mama solingi bez awate Amiral Chamala mosana ye kitoko lokola mwana mayele oyo akendaka classe na mbongo ya minerval ya tata pe mama lelo akosala lelango honneur ya mboka mobimba eyokani ti na mira ba voisin